kandi ni Goma badufungiye na umupaka bawufunze none muragira ngo tubigenze gute murashaka ngo twitwe n'inzara. Ni mu masaha ya mu gitondo imbere ya stade Umuganda, imbaga yabiganjemo igitsina gore bateranye baravuga ko basanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka, bazengurutse ibicuruzwa mu mujyi wa Goma n'abatuzi ku izina ry'abazunguzayi. Byagorana kumenya umubare wabo ntakuka, ariko ni benshi koko. Bamwe bahetse abana babo, abandi bikoreye amabase n'indobo basanzwe bakoresha bajyanye ibicuruzwa mu gihugu cy'abaturanyi. Mu buhamya bw'abaganiriye na Radio na TV10 bavuga ko ibyumweru bibiri bigiye kwihirika ubucuruzi bwabo buhagaze bitewe n'impamvu z'umutekano muke uri muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Gusa ngo hari n'abagerageza kujyaho nk'abiyahuye kubera gutinya ko imiryango yabo yakwicwa n'inzara, ariko nabo ngo bandeko balandi komona complot makambo ebimi na téléphone na chargé ya sécurité à la personne de François Beya et puis Sinzoto Mali. Mbote na bino bandeko balandi partout bomisana kolanda biso na tindika télévision chaîne idéale ndo boyebemela kabino ba actualité na tango oyo esengeli kimi régner partout na mabota na bino bandeko balandi toye mokolo ya lelo pona ko éclairer opinion publique sur ba actualité oyo batu bazali ko kota na confusion mwa moke kasi yambo na fongola analyse na nga mokolo ya lelo tikana pesa un grand merci à mon boss Rifan qui sombelo ngona papi Kelly na bosanité maman Angèle Pumbu yende makambu tokozwa temps ya ko expliquer bino balandi na biso mususu bazali très important na tina ya ko soutenir gouvernement oyo actuel na ba initiative na bango bandeko balandi na lobby tout à l'heure que tu as tant penza ya ko expliquer to ko pesa éclairage par rapport ya ba actualité c'est là ba tante na bino wapi bokomela kibiso semaine ezala ki mulai kasi na weekend merci na bino nyonso botindela kibiso ba message bokomaki botunaki ba question kasi mokolo ya lelo to epona tina ya ko répondre bino sur ce bandeko balandi botunaki ngai soki po ya Ituri réellement bazwaki yango to elongamaki na FARDC na biso pambate bamusu balobi jusque là pont ya Ituri ezali toujours sous milice ya M23 na yango na ba recherche tozaka na yango rédaction mbatindika tindika tokepe sous kokundola bino éclairage oyo sur pont ya Ituri ingénieur Mike na ingénieur Abi bo balancer biso na nous image oyo plutôt zonga pona continuer analyse na biso c'est parti. Po Ituri on est place badiof baoti kima babeti ne place bakati ba batumbi na bamboka po Ituri yango on est po Ituri yango wana po Ituri yango wana bamituka ezokende après avoir kosala mosala nzela efungwami mituka yango wana ekatisi po Ituri yango wana nozomona wana bolinga wana moto tosilaka sikoyo banyama bango wana eza toujours chaud Rio to continue sembola ka bulo ka wana po Ituri na kati ya po Ituri yango ne omboka banyama batumbaki yango mais musala déjà salemi film esili nzela déjà bafongoli nzela masolo yango wana po Ituri yango a déjà po Ituri personnes si les nana zaki kuna na 5 wana bazaki koto biso to komi déjà waya retard na général na général sika moko kwangu Tomika mpanzo ubebe bokati akaka boya zora poso na chebo ebimaka moyi po Ituri yango wana po Ituri yango fabo le kata boya na ozo bino bien wana sera wana
oyo na katikati ya po Ituri. Après avoir musala kusalima nde yango wana siko po Ituri yango. Oh po Ituri yango nyama penza ye akatisi awa mais abetamaki vraiment. Bon toujours na kati ya po Ituri. Bandeko balandi bomoni ensemble longunanga dalingaka mingi ba video loba na place ya maloba pona tina kolakisa bino véracité information oyo topesaka bino kasi FARDC coup de chapeau longonya na misala oyo ezali komona na miso ya bato bazali toujours ko continuer kopesa biso ba video kolakisa biso ndenge nini bazali komilengela pamba te image oyo ezali sélection ya kala po basi bakendaki pe balongaki botala ndenge FARDC azaki na préparation elongo na baike oyo babundelaka ekolo mpona ntina ya kokende kobenga na monguna na même moral oyo bango balobi moral ezali ebele tolanda préparation ya bandeko na biso ya armée congolaise FARDC mpona kokende kobunda bitumba. C'est parti. Nazokanga mikumba nazokende opération kobunda na M23 na force na ngai bataille na 1303 régiment ona kokende kobunda na banyama wana na kati ya Ruchuru oyo nde préparation ya départ na ngai vraiment bosambela mpona biso mpona mabele na biso ya Congo kipe epola te ezanga mwana na bino colonel Wilco na force na ngai tozokanga mikumba tobimi Beni vers Ruchuru kokende kobunda na M23 groupe nyonso bosambela mpona biso bana beke mwana na bino ye wana asi asala mingi ti tozokontinue kosala mpona mboka nde départ na ngai nazokende kobunda na monguna mpe mefolobi nini mpona kokende kobunda nakokende kobondela ekole nakei na kati ya Ruchuru. Ok, merci tokolonga kaka tokino beta bango moko le en tout cas réglementaire moto na morale pe to na morale nyuso moko nel tokino beta bango réglementaire penza des fois te mokonzi méchant mabeza mboka na biso jamais to tika mboka na biso eko ya boye pamba te lukuta tokobeta sans effet. Vraiment kone biso pe toke penza na courage pe na kokende kobundela nini ekoro na biso toke na kula pe tokolonga na kombo ya Nzambe toza na Nzambe na biso depuis kala. Merci. Bana nyonso baza na moral kokende kobeta munguna wana oyo azolinga asakana. Papa. Niye vote chini ya drapeau pale kwa fa. Batu nyonso banzenda boto. Beta bango penza na morale moko ya bien ti na se ata sali ndenge nini tokobeta parce que ezali komona biso kosalama toza mpona Congo toko défendre toza bana ekolo Nzambe akosalisa biso toko. Merci na ingénieur Rabi Matondo na image kitoko auti kobalanse biso kasi bandeko balandi ezopesa pasi komona guerre oyo ezobundama mpona cause moko juste pe loyal kasi batu mususu bazozwa yango lokola esengo kolakisa ndenge nini commerce na bango ekufi. Oui, commerce ya ba Rwandais ba femme rwandaise sengele ekufa po emema bango ba revendiquer batomboka mpona kobenga na Kagame na ebonga na ye biso pe awa
ntango nyonso esimbaka te tomonaka baopposant tomonaka bacommerçant tomonaka bashege tomonaka mutu na muselo classe sociale na ye abimaka na nzela mpona koloba non na likambo ezosimba te. Mais bafemme commerçante oyo babimi basali interview bazoloba ke cope na bango ekufi batondi ebele na frontière RDC Rwanda balobi moye bateka eza te toapene eloko osala na biloko na bino te tumwa malala banzete na biso na Congo ebotaka malala mingi malala na biso na bino ekokani te po nazoloba selo ba image bokotala tutele moi malala moi ba bassin c'est que bango nde bayaka kosomba koto po bateka kuna po malala mike wana to ke nango wapi tozana ba Congo na biso ce qui est bien fournir ba orange kitoko naturel so ebe fournir manga so ebe fournir anana safuku tukoloba te mais biloko mike neti ba orange ba nini wana toke nango wapi kasi selon ba tante na bino bandeko balandi tozana pona ko servir bino pe ko pesa bino information tozui kaka image o pona ko lakisa bino po mingi bazali ko douter o tebo l'acception image wana ndenge balobi ba femme commerçante bazo revendiquer ba o lela mais za na munoko na biso te to tshela biso bino yango mais o ayebi ko traduire asunga biso na traduction mais selon bandeko baza awa Madame Laetitia Kapinga o ayokaka munoko oyo salutation spéciale na ye o azali na séjour na Kinshasa ayebisi biso a traduire pour na koloba que bazo revendiquer que commerce na bango ekufi bazana besoin somba biloko pour balesa bana na bango to landa élément o plutôt zonga pour na ko continuer analyse na biso c'est parti kandi ni goma badufungiye na umupaka bawufunze none muragira ngo tubigenze gute murashaka ngo twitwe n'inzara. Ni mu masaha ya mu gitondo imbere ya stade Umuganda imbaga yabiganjemo igitsina gore bateranye baravuga ko basanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka bazengurutse ibicuruzwa mu mujyi wa Goma n'abatuzi ku izina ry'abazunguzayi byagorana kumenya umubare wabo ntakuka ariko ni benshi koko bamwe bahetse abana babo abandi bikoreye amabase n'indobo basanzwe bakoresha bajyanye ibicuruzwa mu gihugu cy'abaturanyi. Mu buhamya bw'abaganiriye na radio na TV10 bavuga ko ibyumweru bibiri bigiye kwihirika ubucuruzi bwabo buhagaze bitewe n'impamvu z'umutekano muke uri muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Gusa ngo hari n'abagerageza kujyaho nk'abiyahuye kubera gutinya ko imiryango yabo yakwicwa n'inzara ariko nabo ngo ntibahirwa kuko barahohoterwa bakabwirwa amagambo y'inyuro abandi bakamburwa ibyo bajyanye. Ndaho byabura kubera kuko twambutse bakubwira ngo ndisubira iwanyu mu Rwanda ujye kurya iby'iwanyu mu Rwanda ndakibazanye hano muri Kongo. Ubwo rero bikaba ibibazo n'uwambutse ndaperime mufite musubireyo ugasanga bamwe inda ziri kuveramo ku mupaka bitewe n'umubyigane kuko banze kutwambuka ndaperime zo dufite. Iyo twambutse Igomaho ni ibibazo. Iyo twambutse Igomaho yo twagezeyo usanga abakongomana keshi na perime mufite wavuga ikinyarwanda ni ibibazo babashaka n'ubundi ujye uri umukongomana. Iyo twambutse dukorerwa ihohoterwa muri Kongo twambutsa ibintu turangure hano mu Rwanda tukabijyana Kongo twagerayo tugakorerwa ihohoterwa. Gute? Abakongomani tugerayo bakadufata ati nye banyarwanda mwende kwenu Rwanda ibyo twajyanye bakabitwambura tugakubitwa nimbuhuyeyo n'umugabo wasinze mu kariti akaba yaguhohotera. Murabona tumeze nabi Igoma barafunze nukujyayo twagerayo umva nkuko uyu mubyeyi yabivuze abagore baba batwite amadavamo twagerayo ibyo twajyanye mu bigari bakabifata mbese nta kuntu tumeze nabi. Bababwira ngo iki se abakongomani? Baratubwira ngo dutahe tujye gukorera iwacu. Ubwo no kubirukana? Urumva rukwirukana. Imbere ya stade Umuganda bamwe baraganira abandi barazenguruka bisanzwe bategereje ko hari umuyobozi wabageraho ngo bamutura agahinda bafite. Nta wateranye amabuye cyangwa ngo arwane yewe nta n'uwasohoye igitutsi mu kanwa ke. Gusa birasa naho ari imyigaragambyo ituje ari nayo mpamvu ngo bari hano bereke leta ko bababaye bikomeye bityo yo bagira icyo bagenerwa kuko kuva ubucuruzi bwabo bwahagarara ngo gukora ku ifaranga n'ingora bahizi. Kandi ni Goma badufungiye na umupaka bawufunze none muragira ngo tubigenze gute murashaka ngo twitwe n'inzara mushaka n'umutwegereza kuko twari tugiye kwitwa n'inzara. Umupaka bawufunze hano mu Rwanda bakoresheje inama ko tutangiye kwambuka umupaka
mutuvuganire mucakandi hano mutwekerekeza nobone twebwe inzara iratwishe. Byageze kuri iyi finale bari kuvuga ngo hari intambara, ababyeyi bagize ikibazo, turi kubura ibyo guhahira abana, nta muntu uri kwambuka w'umunyarwanda kandi twebwe turabazunguzayi bo muri Kongo. Hano mu Rwanda naho wahazunguriza ntabwo byemewe, uri kumva ko twabuze icyerekezo. Mutuvuganire kuko inzara itumereye nabi. Mumaze iminsi ngahe mutajyayo? Hamaze ibyumweru 2. Twe turi gusaba ubufasha, turi gusaba u Rwanda ubufasha, batuvuganire rwose baduha ubufasha kubera ko inzara iratwishe. Ubu twese ndi turi gukora, turicaye mu mago kandi n'abagabo ndakazi bafite. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi, umwe mu mirenge ifite abaturage benshi barya ari uko bavuye muri Kongo, nawe avuga ko icyazanye abaturage ari inama ubuyobozi bwari busanzwe bufitanye n'abazunguzayi bo muri uyu mujyi, abandi bakaza babakurikiye. Gusa ngo ubuyobozi bugiye gukora ibishoboka byose iki kibazo cyabo kibonerwa umuti mu maguru mashya. Ababa bacururiza hakurya hariya bo nta gahunda twari dufitanye yo kuvugana nabo, abo twari kuvugana nabo nabasanzwe bacuruza ubucuruzi butemewe hano mu mujyi wa Gisenyi, ariko niba harimo n'abambuka hakurya cyo tugomba kubafasha ni ukubashyira mu matsinda bagafashwa kuko n'abaturage bacu bakarushaho kwiteza imbere kimwe nabo bandi, cyane ko dufite amasoko hano ahagije ku buryo batabura aho bakorera, yewe n'abafite ubushobozi buke nk'igishoro kikaba ari gito, nabyo hari uburyo dufite gahunda ya VUP Vision Umurenge Program. Iyo ni gahunda ifasha abaturage mu gice cyitwa FS ni Financial Services, ku buryo umuturage ashobora kugurizwa amafaranga akagenda yishyura buhoro buhoro akiteza imbere. Abo rero iyo gahunda irahari, haba umurenge wa Gisenyi irahari n'imirenge idukikije irimo abaturage benshi bakunze kwambuka, bose bakomeza kugana ubuyobozi tugakomeza gufashanya, buri wese tumufasha ku buryo atera imbere, kandi ni gahunda twiyemeje. Icyakora nubwo abaturage batakuruhure rw'ibibazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru yagiriye inama abanyarwanda kwitondera kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ukubera umwuka mubi uhari ndetse n'imvugo z'urwango zavuzwe na bamwe mu banyepolitike bo muri iki gihugu. Abasesengura ibibazo biherutse kuvuga hagati y'u Rwanda na Kongo bavuga ko iyo ibibazo bivutse hagati y'ibihugu byombi, abaturage bavuga ikinyarwanda muri Kongo kabone n'ubwo abareba abanyekongo ngo baba bagatoye, bikanashingirwa kandi ku mvugo z'urwango zavuzwe na bamwe mu banyepolitike barimo umukuru wa polisi mu ntara ya Kivu ya ruguru wasabye abaturage gufata imihoro bagatema abatutsi bavuga ikinyarwanda. D'Anthony Gasigwa, TV10 mu karere ka Rubavu. Merci ingénieur Rabi Matundu nandingo balancer biso ba image kitoko oyo coup de chapeau na FARDC oyo ba uti ko libérer 3000 vaches oyo ba rebelle ba kangaki ya captivité mais okamisa biso na bibwele pe bozo bonga en otage. Oh bo ba rebelle nzala tonde nini FARDC na biso grâce na mapinga, grâce na bibundeli, grâce na confiance au bapesa chef de l'État bazongiseli population ya Goma 3000 vaches po bakokai na bango pe ko ba vache wana batekeli pe population balobi bozwa bo pia biso mbongo boye na boye kasi balongo balobi te esengeli tozongisela aki les droits bangombe ba vache wana bazongiseli population ya Goma mikolo kolia komela agogo boye nde ezalaka. Tika to bakisela bino pe lisusu pamba te tozwaka ba grande ligne ya actualité na République démocratique du Congo pona kotalisa na bino lolenge kani mboka na biso zali kotambola bandeko balandi loi ya G13 ezalaki adopté kuna na Assemblée nationale kasi mingi ba mirmiraki koloba une affaire à 13 personnes bako proposé loi pe ezwama na ba député nyonso kasi le professeur André Mbata Oyazali, les grands constitutionnistes Oyazali pe membre ya UDPS boyebi ndenge nini akoma kine bonga wana alobi ezali malamu mingi nde ba doter loi wana pe ba accepter yango, c'est parce que eza na intérêt pour na ba élection elekana malamu. Alobi loi wana et que ça la que ba élection en 2023 et les cas dans de meilleures conditions
ezali te na défaveur ya pouvoir en place kasi ezali na faveur ya élection oyo ekosalema na mikolo ekoya kasi na mikolo to na analyse na biso ekoya tokozwa temps kolobela loi yango mobimba ya G13 soki likoloba nini mpe eza mpona nini kasi le professeur ntango éclairé biso epesi mwa kimia mpe le professeur azalaki devant badéputé nationaux mpona koexplike bango ndenge nini makambo esengeli etambola selon texte ya constitution ndenge ezali kosenga kasi image yango nde torataki yango kasi tokosenga na mwana mboka asungaka biso na assemblée nationale akobalanse biso na mikolo ekoya tokotya yango mpo na bino François Beya dossier basambisaki ye na mikolo loleki audience esalaki mwa minute moke kasi vérité ya somo ebimaki wana vérité ya mawa ebimaki wana wapi kani batu balobaka coup d'état ezali eloko moko bango moko créé pona kobengana François Beya tondimaki yango oui mais koyoka révélation oyo ya procès François Beya pesi pasi baboyaki média kota pour des raisons au bango bayebi wapi kani banda osengeza la diffuser na RTNC or makambo ya zolo beza mususu ndenge asambaki makambo pe ezosalema ezali mususu bandeko balandi komona complot makambo ebimi na téléphone na chargé ya sécurité à la personne de François Beya epesi nzoto malili tozana pona ko divider yango te me ngai personnellement en tant que mwasi nayoki mawa mama Denise asali bino nini mama Denise asali bino nini Félix Antoine Tshisekedi asali bango pe nini pour ne pas citer la source selon les rumeurs qui nous est parvenu koyoka audio ezoloba que bakanga mokonzi ya mboka basinga na maboko pona kopesa ye kanda lisusu ba violer mwasi na ye wana complot ndenge esalemaki biloko ya boye bandeko balandi biloko ya boye ata bino moko toyebi biso nyonso mituka ezotambola na République démocratique du Congo badon de Koweït ya bamaser tomona yango etambola kezala kutu na laisser passer nzoka bainfiltre basi bakota bana basi o bakangi déjà 1000 et quelques femmes rwandaises o basi bakota bakota mpona ntina kosala tolingai toyoka kaka boye bandeko balandi coup d'état na kati ya capitale mokonzi ya mboka nde akendaka epane na ntele bu na nzela mbiskati kabwe to esili toleli il n'a fait plus ou moins 3000 et quelques pour te maîtriser statistique te posa ba information ba futi mo to bimi to yoki yango to kina passe na ma il n'a fait plus ou moins 3000 et quelques personnes bana basi po ba uti Rwanda bakoti awa bakota ki po to loba lisolo ya kala nde omoni Félix Antoine Tshisekedi akati contrat ya Rwanda wana ezaka apona makambo ya STT ezana makambo mususu ebatami na se Rwanda ezalaki moyen oyo bande kokotisa ba infiltré ebele na capitale na biso mingi ba Rwanda balobi toke na mibali te tokene na basi tomona ki li phénomène la batali maboma ezalaki vrai déjà 100 et quelques personnes ya basi ya bana maboma basi ya maboma bakangi bango ezaki parmi pe makambo ya ba infiltration bakotisaki yango tolobaka mundela loba azazo bate ayebaki ya pas de fumée sans feu to likambo bata maboma tomboki na capitale nzoka likambo ezalaki bana basi ya maboma mibali ya maboma bazaki na bango kaka ba espion o batiaki bango na nzela nyonso zaki eza dévoilé kaka na ndenge bakangi François Beya bayoki yango na téléphone na ye na converse na ebité FBI longonya nde balobi FBI ezali na Congo pour la soutenir Félix
na boyi yango te na ndimi penza toyebi biso nyonso WhatsApp ezaka protégé de bout à bout mais makambo ti bakie na susu baretrouve yango c'est que internet mpe ekosaka biso toyebi ke nyonso tosola na WhatsApp mutu akomona te mais toyoki mpo bayisa mundela moninga na yo te américain moninga na yo te mpo bango nde basala système wana toloba bainfiltre baya ebele bavandaka na bango na terre jaune kuna batambolaka na bilamba bamaser batambolaka na mituka badon de na complicité nayebi te so eza complicité tobenga yango nini mpo ntango bazolata banzambala katoliko peut-être catholique yebi te bazo kosinfiltre sous banzambala na bango peut-être pe bayebi toyebi te seul kaka bango nde bakoyebisa biso vérité ya likambo yango soki bayebaki to pe bayebaki te to akize na biso te nde bato bazo akize lelo excuse église catholique oh bango pe bazali parmi bato bazo comploter bango pe bazali parmi biso tolobi bongo te kaka bango nde bayebi vérité kasi komona makambo ya boye koyoka makambo ya boye ça fait trop mal koyoka vraiment infiltration et koti d'une manière officielle pour voir les Rwandais ezalaki awa yango ezokotisa ba Rwandaise ezokotisa ba Rwandais bakotiseli biso na baboîte oyo bamikonzi bakotaka ba Rwandaise bakotiseli biso poison d'une manière balobi akoutilize kaka bana basi ba révélation ezali ebele kasi mikolo ekoya tango justice ekosepela ekotalisa bino nyonso makambo ya boye toyebi ke tango bakangaka mobali soki mwasi aza pembe baluka kotorture ye makasi mpo bayokisa epasi mais mpo bozwa nini epesi pasi komona kolingela première dame ya mboka obulu ya boye baviole oh la la mpo mona Rwanda aza mutu te Rwanda aza ndoki nayebi te oyo elekiki ndoki so eza nini vraiment nayebi te donc bango susi na mo eza kaka baviolaka basalaka boye ya mabe makasi ndeko na nga na mboka Brazzaville atindelaki biso mpe bafoto mpona koloba sous Joseph Kabila balobaki ke bagénocide eza te wapikani na mikolo mike badekouvraki bafosse commune mais avant ça makambo eza ebele baza même na bafoto atindelinga aya somo komona ndenge babomaki basi bakoti bango banzete bakangi bango na ndako moko bazofilme oyo bomonaki na este wana mosusu oyo mpe batindeli biso eza mpe mosusu komona crime contre l'humanité nayebi te l'humanité tout entière to otikala kobosana elowa surtout ngai baimage wana otikala kobosana yango te nyonso mpo na kowela bokonzi nyonso mpo na koyela mbongo epesi pasi donc dossier François Beya eza lisusu repoussé na mikolo ekoya kasi barévélation ya somo ebimi bazalaki pressé ya koloba batya procès na etando siko makambo ya boye soki ebimangi na etando kaka nde peuple congolais azalaka ne shosho boye bokomona bango na nzela po eza ça fait mal ezopesa na nzoto malili makambo ya boye kasi mokonzi ya mboka sage qu'il est atimbelaki deja kopo wana ntango aza deja na baspion na ye baza sa ela bazoyeba eloni ezoleka na aéroport eloni ezoleka boye basi badevoilaki bademaske yango bomoni kosusi ya kokonda oyo akondi wana eza ya pamba te makambo ya minene batani rébellion epai makambo kilikili epai kasi bandeko balandi totika temps na temps topesa confiance na mokonzi ya mboka ayebi makambo azosala mpe akokende nango ntina suka bandeko balandi tosokoba na analyse na biso ya mokolo ya lelo wana kani touti kosilisa na dossier François Beya
tika tozoko basu na analyse na biso na continuer sur sa salutation spéciale à madame Angèle Pumbu balobi candidat na biso 2023 yewana umela na yo salutation spéciale na yo mama tika na yebisa bino lisusu que réconciliation ya Katanga et salemaki bel et bien kasi ezalaki na eloko monsieur batamaki na sima na yango kosenga na nyongo wana na ebite soto qualifier yango na nini tant que tolobaki ke ezali na eloko moko ezali ko se préparer na sima boboyaki kasi ba vérité étonnante pe choquante et bimi pe lisusu ezaki pona ko préparer candidat na bango pona 2023 bakabolaki bapolo basalaki tapas bakaboli bambongo kasi tika na yebisa bino constitution na biso est limité nombre ya bakandidats na présidence déjà pona kolobaki jikaka déjà ye moyen kote ezate candidat na ye soka ozala na ebité soka ozala classé ou pas po nombre ezada limité ba élection tour oyo ezali jeté. Il faut ça claire, transparente et dans les normes. Pour lobby ba bima lisusu ke oh ba trishaki, ba botolaki et ki ezongi. Bandeko balandi Joseph Kabila yemoko en personne akozala na candidat po yango ne bandeko pesa ba imboka crainte mingi oh Joseph Kabila akozala candidat na présidence te. Akozala candidat te pour la nitolobi yango pambate constitution de rassurer biso ki akozonga lisusu te il faut alongola ba immunité na ye ya sénateur à vie atiki yango pembeni soki alongoli yango atikali na ye kaka simple mutu ya parti politique président tanga utika bongo azana makambu charge bela ndaka na sima ekoya kolata ye wo kasi azali ko préparer mayo na ye ako remplacer na mikolo e koya kasi tokomi ko kita mwa muke na suka ya émission na biso esengo ezali komona RDC komi na code barre na yango tomona na ba produit bachaka ba code barre oyo na ba supermarché eloko moko détectaka pona kopesa biso prix kasi Congo pe ezali doté à nos jours na code barre donc partout produit congolais bandoté kama ubando mona code barre na biso na katikati nango eza na 605 donc eza déjà esengo komona ba produit na biso même libanda mboka ekozala valoriser po batieli yango code barre. Kasi toko sukisa boete sanketo loba 2023 ezoya 2023 eza musika te kolala kolamuka mikolo ezali kopusana élection ezoya pesa confiance na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi okotuna nga pona nini par rapport ya ba réalisation au sein du gouvernement peuple eza na nzala kasi tokolia po bazolona pona biso komona ndenge évolution makambo ezokende toza banganga te kambala moto beta bato magique pour nyonso ebongi te malembe changement eza processus UDPS ebunda pour pouvoir pendant quelques des années et ça qui processus côté la moins à 30 quelques des années aza mwana mukete tant mususu yozo la nanga mwana oboti tant musa komi na ba âge wana te tant musu pa leki yango tant super ingénieur biumbu inasima âge wana komi yango te mais UDPS na pouvoir na opposition et bunda et résista pendant autant de ans wana pour accéder à pouvoir donc changement et ça babeta bato magique te et ça processus au fur et à mesure mais mandat liboso yango yote to pesa chance ya mandat mi balé soki a salité ah wana tolobi chance eza lisusu te mutu asalika eza lokola mwana bandi kotambola sika atamboli ti kokende kosimba mesa azwi eloko ale na monoko yo lobi ke mwana oyo aza mwana te mwana ko qualifié de makambo nyonso te Congo ezotambola komi na mesa
na mesa esimbi eloko kolia donc esengeli armée na biso elia nanu malamu bongo population elia wana armée na biso ezobunda kuna famille na bango esengeli bazwi bango nde bazosomba farine na prix ya moke bango nde bazobénéficie na mafuta badon ebele mais biso mpe na mikolo oyo tokobénéficie na yango. Donc tozongaki nsima lokola babebe babotami sika donc tozoyekola kotambola tozoyekola kolia tozoyekola ndenge nini ya kovivre na kati ya bato topesa président Félix Antoine Tshisekedi maboko topesa ye confiance bavoi na biso mpo na ntina ete 2023 baélection ekozala nango transparente quand nde tozoconscientize totriche te oyo bango kuna batrichaki tour oyo kande yo vote yaka na batémoin na 2005 sa tcha bango wana kande to vote yo omona kande Félix akoganye na misu bandeko balani tokoumela wana te tokomi mpenza na suka ya analyse na biso ya mokolo ya lelo benga biso mpe komela biso na banimero ezali affiché na baécran wana toza mobima mpona kosalela bino mosala merci na bato nyonso batindelaki nga bavideo basuggestion mituna bozotuna Kabila bakobenga na ye na kinga kati mokolo nini tika na yebisa bino ya un temps pour toute chose ntango wana ekokoma bakobenga na ye te bakopesa esika mosusu mpo batika park wana de l'Antiele ekoma na profit ya peuple congolais kokende kobénéficie nango wana bapaya bakoya basala tourisme mbongo kota na kese ya leta ngai nayebi te so bakobengane mokolo nini bandeko balandi question wana je ne suis pas à mesure ya korépondre yango. Merci na bato ya Kolwezi, merci na bato ya Angola, merci na bato ya Ruzizi, merci na bino nyonso bozali kolanda nga bokomela kinga esala kinga vrai bien komona na kati ya RDC bozolanda vraiment tindika ça fait énormément du bien. Grand merci na Biyumbu yazaki na sima caméra, grand merci na ingénieur Rabi Matondo, grand merci à papa Joki Kumanda, papa Jean-Luc na Londres, na Bosani Lissousouté, papa Alain, Afrique du Sud, vous allez tellement ébélé, ya Kolanda, papa Sami depuis Paris, pour na mokolo lelo, to suki awa, ko bosana te, ko partager, ko s'abonner na chaîne na biso, ko liker ba vidéo na biso et ko ça là vraiment vrai bien na suki awa to koute na mikolo koya, bye.